bon normalement na aussi na ba autorité na biso pas sécuriser biso d'abord sécurité na biso nde eloko toza nango posa d'abord parce que biso nde tosala ke wata amata na podium ayembele biso muziki posa nze moni pena kolinga wata banda na oto obanzi mpena oyo ko souhaiter pena ezanga te na stade de martyr wana eza tellement ebele toza na livre d'amour ezali dans les 25 toza pena na esengo makasi tokosala plein nga moko na mobilisation ezali na koteka ba polo le 25 décembre héritier Watanabe ba avina nga pona héritier de oyo babengaka héritier Watanabe aza bon musicien ya uti papa oyo babengaka le roi de forêt Werasone makambo ya concert héritier Watanabe oyo ezali se préparer déjà très bientôt là le 25 décembre wana donc ba avina ezali aya eloko tobanda kozela biso eza bawenge mani tosepeli makasi ndenge wata azobeta le 25 toza pena na esengo makasi tokosala plein nga moko nanu mobilisation ezali na koteka bapolo nasengaki deja na komité ya wata nakotisaki deja demande naya kofinanse mbongo nanga nazwa bapolo nazwa na bachapeau na koteka place de l'artiste Modi balandi ya Chez On News Télévision. Bonjour fidèles internautes, bienvenue dans notre émission présentée par le vôtre Terence Masuikama. Nous tous avons un terrain pour tout le concert ya héritier Watanabe tout na ba question na biso na public bi ba benga micro baladeur to ba communication zali ko ndeni entre artistes na public na été ba mélomane ya bonne musique ba se préparer ndenge nini ba inquiétude na bango ba préoccupation na bango ba proposition na bango concernant concert wana ezali ndenge nini bazali ko yamba communication et sachant que artiste na biso zali ko séjourner na Soudac wazali bongo na équipe na Mbimba na Maki bazali ko préparer événement wana retour na bango déjà prévu c'est 17 décembre pour que nous yamba bango bien sûr mais pour la lelo tozana public ba communication ezali ko lekande ni pour ba vie belé to ba questionner belé ezali ko ba izolika ba bazali ko lobela biso ba communication biso belé tout na vraiment ba mituna na biso na public communication entre artistes public entre la team wana ezali ko lekande ni équipe technique, équipe managériale, équipe organisationnelle et à concert. Ils allaient se préparer un public, ils allaient se vraiment, makam artistes allaient se la bango. Évidemment, à CAF, ils allaient se artistes allaient se souci vraiment à réussir évidemment où ils allaient et c'est un peu public, c'est un peu la jeunesse congolaise va réussir. Donc, ils allaient voir les autres tambola vraiment pour dire qu'est-ce qui se passe, comment se fait la communication entre le public et l'artiste. Entre toute la famille, la team Penza, fanatique, il y a la team où il y a solo pour communiquer concernant artistes et concernant spectacle, les amis qui se préparé, et puis que vous avez un événement où il y a 5 où l'artiste a communiqué dans le public, donc tout ça, c'est pour nous récolter information de les amis qui na communauté na biso publiquement na ba jeune au bazali ko tambola lelo na Kinshasa to tuna bango moko na moko ba avis na bango concernant événement. Quant à moi, je m'en vais remercier au bazali ko soutenir biso en tout cas pour continuer ko soutenir biso à travers partage na bino ba like na bino ba abonnement na bino multiplier vraiment ba partage na bino pour s'abonner massivement la chaîne na bino Chez On News Télévision à chaque fois information ezali to bano na bino comme la bino actualité ko ya ko partager na bino ko c'est la bino ba analyse ko yambe la bino ba inviter selon la proposition na bino ezala penza communion en famille na biso to kolisango. Dans ce sens là je m'en vais déjà saluer Odilo Masuikama depuis Paris, Charlie Masuikama, merci pour notre soutien, merci mon vieux combattant Samba, grand frère à parler, merci madame Olga depuis les États-Unis, Davani Nzaou, Christian Kimbota, Alain Mavang, les sauveurs, avec Nanga Bazali ko soutenir Penza, Gilles Vassimba, l'infinitif depuis Paris, wana dozana bino wana depuis Simbote na Gelor, Kimbeni, le bourgeois donc depuis Paris, merci vraiment na ba soutien na bino toza wana lelo pour na récolter ba information donc public et vous a branché vous allez coacher boka public na bino donc c'est la bino na oyo ezali ko se préparer. À tout de suite. On est déjà sur le terrain, aussi déjà première Moutunabi se te reposer ma question. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment on a dit? Nardi Kitoko. Nardi Kitoko. Tu veux poser ma question concernant le concert héritier Watanabe. Communication ou artiste nous paie ça envers public. Est-ce que vous allez recevoir en Bénin Kitoko? Exactement, pour recevoir. Événement en Andeng au monde là. Est-ce que héritier Watanabe vous tourner ça peut un stade Wandeng à Zoloba? C'est sûr. C'est sûr hein. C'est sûr. Donc est-ce que vous allez nous apporter soutien là.
conseil ni ko pesa na bande ko bazali kolanda biso na staff ko ezali ko organiser ko kipe bena structure ya concert wana héritier Watanabe. En fait, j'aimerais bien que l'organisation soit la malam, cette fois-ci, et poser la décate nimi créer. Surtout côté sécurité. Moi, parfois, ils allaient qui ne va concert au monde. Exactement. Du point de vue sécurité, j'aimerais bien que va renforcer. Mais ça la tête, pas comment rouler la rencontre à la porte, et ça la vraiment la ordre, et ça la bien ordonnée. La chance qu'il nous repose un artiste. De bonnes chances parce que Nabi à restaurant. Merci mon frère. Toujours dans la rue, en train de poser des questions. Tout bas. Bonjour mon frère. Oui, bonjour frère. Comment on est? Comment on a héritier? Héritier. Ah, donc ça tombe bien, tu es héritier, donc oui. Ton frère héritier Watanabe a un concert le 25 décembre. Vous avez déjà préparé bien. Et puis, l'artiste a mis en Afrique du Sud, mais communication, on a eu le bisapé Moukili, pas de percevoir en ligne. Bon, héritier, deux mots déjà comme on a héritier. Ceux qui n'avaient pas encore ça qui était héritier. Là, déjà comme on disait dans le village. C'est un musicien le plus reconnu et le plus aimable parmi les autres musiciens. De Nakati, il y a un musicien au Congo, tout le monde a pu Wata, tout le monde a Goga. Donc, j'aime vraiment sa façon de chanter, donc il chante bien. Et puis ces chansons souvent me consolent tellement. Il y a Rachel, Raquel, donc ça me console tellement. Le 25 décembre. Est-ce que marketing, orchestre, équipe l'équipe organisationnelle, les autres est-ce que vous comme en amateur public, est-ce que vous avez comment penser? Bon, apparemment, il y a un cas à Gumbi. Ce qu'on a fait, c'est que nous avons fait un côté qui s'est soigné, côté Lemba, tout côté peut limiter nous sur la botte, tout ce qu'on a fait. Pour éviter ça, Gumbi, éviter ça, Congo, Baza, qui est mon il y a deux concerts, il y a des GB dans le stade de Martyr, où ils ont le troisième concert. Tout le monde qui peut faire un concert à l'Ibosson et à Mibali. Pour le troisième concert, où on peut conseiller l'équipe organisée, ils ont géré Makamouya, concert Héritier Watanabe. Bon, moi, concert dans la coupe, c'est l'équipe qui a géré Makamouya, Yagoga, Motona Tembe. Et ça, que on va sur le terrain, on a vu le bol, on va tout sauter. Pour écrire ma polémique. Les polémiques sont là. Pour les artistes, on va star. Les polémiques sont là. On va décourager, on va continuer comme ça marketing. Pour tout le monde qui peut, il y a Fali. Fali peut seulement et Belé va être Aigle. Aigle. Il y a Aigle. Au moins des stades de Tondaki. Et Belé va être là pour faire ce stade de Tonda. Or, il va qui va plus ce stade. Donc c'est que les matins va continuer, va avancer. Ils sont tous à le 25 décembre. Tout Zangate. Tu vois qu'on soutenir artiste na biso na star na biso ceux qui peuvent inviter bon conseil na yémoko artiste conseil ni groupe ça état d'esprit nous zo linga za non concert bon état d'esprit o ngona senga aza nango aza vraiment concentré ako na distraction ya ba internet te moni ba to ba internet pour regrouper ko le teli ba ku c'est ça vraiment concentré mais peut aigle ça concentré moni que aigle malgré ba polémique malgré ba ko finga mais il est toujours concentré et puis nous collons pas ce spectacle et puis ngona senga na goga Motona Tembe ça peut concentrer le temps on va mukolongo ayi la biso aussi là pour aussi la minene ni biso aussi là par rapport à playlist banze moni bena yo proposer bena o la banda na bena banda concert donc par rapport banze mbo wata o yo kana o linga bon souvent ils ont malheureusement qu'ils ont appelé ça donc voilà pour souvent j'aime la chanson BM Bernadette Massengou BM voilà et puis na chanson oh Nicolo en tant que Zobetama j'aime souvent cette chanson yemba que passer comme un frère de qui m'inspire et ça qui non qui m'inspire comme BM susu ya liboso zali waso ya BM na pozo mususu wapinga Rachel banzembo wana so ezobeta mikolo ebeta et après nzembo wana mawalanga eza lokola mo Kristo azosenga en tout cas bien te dit que ça n'est pas ya koluka kozela artiste na yo est-ce que vous allons le 25 décembre le 25 décembre ceux qui na lobby que na ozala te c'est que na hérité le but que na hérité c'est mon doi c'est que je ferai de toutes les façons non ça na concert lui na moko non ça là wana
En tout cas, merci mon cher. Merci beaucoup. Tu as toujours continué qui va proposer Ndeko Nabiso. Tu as toujours dans la rue en train de poser des questions et tu as continuer Nabiso donc. Toujours sur le terrain, hein, nous avons 24 ans de Bozali Komona, nous allons faire Galati Dozoba, on a biso Benza, on va ça tout le temps. Mon frère, bonjour. Bonjour mon frère. Comment on a Comment on a Marol Mbouyi? Mbouyi, le 25 décembre, il y a un stade des martyrs, donc. Et on y est pour le concert. Non, on a eu pour Nawata. Na polo pour que la caméra te na zolo ba mais ngana za fanatique ya wata na maison mais ngana zo soutenir wata. Donc pour le 25 pour confirmer pena que to yembe la bango bilo pe surprise a bien isa pour na wata. Donc na zo confirmer le 17 biso non so le 17 donc que nous amaye kuna na rapport na zo benge biso non so ba wa galaxie ya victoire ya lema changu kuna auto ne pena na rapport que nous yama la punga koka na tembe. Donc, concert, on a eu déjà automonique, j'avais bien informé artisan à Fubicide à cause de le 17 à l'eau, peut-être comme mon équipe, quelques missions, de l'équipe, donc le 17, ça déjà, on a pour un bon moment. Quand on a un concert, il y a Wenge Betamaki, le 30 juin, Aigle Fali Poupa, à Betaki le 25 décembre, tout le monde a qui m'a insécurité, tout le monde a qui m'a surtout, dès qu'on va porter Fungama qui, à 10 heures, on doit patienter, on va conseiller un peu tard. Et là, on y a proposé artiste, à proposer ceux qui, avant concert, avant hier matin, à podium, Ernini, il a proposé un matin pour publier et ça la fatigué de monde dans des concerts précédents. Bon, normalement, on a autorité dans discours. Pas sécuriser Bisson d'abord. Sécurité na biso nde eloko tozana ngo posa d'abord parce que biso nde to sala ke wata amata na podium ayembele biso musique. Posa na biso d'abord ba autorité na biso ba assurer biso na sécurité ya population parce que biso population nde tozana posa là d'abord ya sécurisation ya biso là d'abord. Par rapport à ça wata na osenga opena o mata na podium avant 15h. Pour démarrer parce que tu as dit que nous les gens il y a bien belé au complet de la vie sur le 25 décembre confirmé que musique il y a bien et ça c'est la team Wata. Il y a par rapport à ça naza na ilobso au Bakisati concernant playlist banze moni beno ko linga Wata banda na oto banze mpena oyo ko souhaiter pena ezanga te na stade des martyrs wana banze mekini banze mo eza tellement belé tozana livre d'amour ezali tozana ba fantôme ezali tozana ba BDD to ko na 1000 asmi de monter on dit pena que confession intime na maison mère intime ezali tozana lisusu na banzemo ya ki na nini na album et biso liboso ba BDD ezali tout noir ezawana je mon mari ezawana ma marraine inteste ezawana donc biso to ko lo bana mo côté bino non so donc plateforme ezana ya Wata bokota bino moko bomona pena que la bonne musique c'est la team Wata dans le 25 décembre yo okozana ata mbula ta moyi ngai kutu na osenga nzambe mbule banata 6h et si le 17h mengana oya na mina donc yo bino zana mobimba pena mobimba za pena makela na so kati Wata mobimba. En tout cas, merci mon cher pour Nathan. Okay, toujours, tu as continuer. Igo Malembe Neymar depuis Paris, mon frère, mon vieux, je te salue. Donc, Gemi Ouara, mon vieux, tu as continuer. Toujours sur le terrain, vous comprenez, ce moment, on n'a pas de transpiration parce que tu travailles sous un soleil de bombe de le français. Donc, il y a besoin de Gonabiso par rapport à concert le 25 décembre. Mon frère, bonjour. Bonjour, comment on Dadi Makela. Dadi Makela, vous avez un peu de excusez pour le dérangement, mais par rapport à l'actualité, le 25 décembre, héritier Watanabe, pas à vie. À vie, pour l'héritier de héritier Watanabe, un bon musicien. Il y a outil papa ou le roi de forêt, ou Rasson, un musicien, Zalara déjà, Salamara déjà. Mais par rapport à musicien, on en a bien. Et Marakitoko. La génération va concert au côté camarade na ba martyr ezali parce que musicien ayebi pena rumba moni bato ba yebi pena ko simba musicien yazali mais c'est le chanteur ba benga moyembi makasi ya ayebi ko lamba musique lokola ba o miso mona ba beta minene ye pas na kati wana le 25 décembre ba tout choisir ba aza trop pressé est-ce que selon avis est-ce que pena héritier Wata fallait azela ba non sous to fallait aza pena ko livrer concert wana pas possible à cause de la jamais
héritier aza actrice même munene pona marti pa héritier c'est le côté héritier là moi là oh renforcement et puis pena mama musique donc bwana Watanabe aza mutoyo aza makasi par rapport à la musique pona kobeta ndeti babumba kotonisa marti Watanabe ana chaleur akosala pena makambo baninga misupe basalaki o marti e baluka pourquoi pas Watanabe aza mutu moko be voix onza mapambola yango na salela yango par rapport à musique azo bima nenga bima bongo bena déjà mais ça tombola déjà oya obeka oyo lelo nini artiste akosala po concert na yepo to mona ba concert les gars kala te bindenge zalaka to mona de concert betami ani oyo eloko ni artiste stratégie ni artiste akosala po ata bena level likolo par rapport à ba concert to le gars que wenge réunification betama qui fallait pouvoir retourner stade wana yeba le ko ta stade na bapina ko déplacer donc la stratégie na kosala pour na concert wana elle ka ba woto betama. Merci beaucoup papa journaliste. On a eu mingi ke ye pena fo ayebi biso to mona wera sole maramba sala eloko wera sala yango bana ba sala o chaleur wana to yebi azo biso na biloko ya kala pa pe ka pa yanga manowele e biloko o aye moko o azo peta mikolo o to sepela nango po afana tiki na yeba sepela na biloko wana bandi biloko ba confession intime wana beta na wenge wana donc sala kitoko biloko beta na wenge kala wana lelisa batu mutazo sokola na kikoza bimi patala ka héritier Watanabe mutazo sokola na kikoza le maka nzamba héritier kwa bi voix wana eza voix moko ya pa mapamba te ça dit concert wana biloko wera abeta na wera aya nango donc ban biloko wana uta pa wera son ngia ma fa beta héritier to yebela misise minene donc ban biloko kala wana fa beta na oyo moko bimisi ya biloko wana eza biloko moko oyo to sala on a koyoka yo donc concert wana réussite za assuré concert wana bena eza assuré nyo c'est ça bien tout normal pas plein que ça là pas tout se pela biloko kala ke beta ma oyo yemoko biloko nyonso alamba ya kitoko tokolia tokosepela take biso bato tobi héritier Watanabe. En tout cas merci mon cher pour attendre opesi biso banini Jules Vassim bazali kolanda biso tozali toujours ko continuer ezali kokende kitoko makasi toujours sur ndeko na biso donc yebi kaka le 25 décembre makambugo gazawana na stade des martyrs donc ba impression na yo ba avis na yo ba continuer concert wana Watanata azopesa yo bonjour ozelaka nini le 25 to sepela pe baninga basali batonisi biso sikoyo okoba yango okosala boye Watanata olemba te oza nsima na yo obala eloko te na wenge nsima wata tomonaki concert ya Fally Ipupa ezalaki réussite na stade des martyrs mais bafa ezalaki mingi côté sécurité conseil nyokopesa bastratégie na kosala po tomonaki Fally plus de 5000 policiers mais bakulule bunamaki na stade badésordre ezalaki tout ça manque ya professionnalisme ezalaki côté ya baagent na biso de l'ordre parce que conseil nyokopesa héritier concernant sécurité ya stade des martyrs wana. Merci nazopesa wata concert boye omoni concert nani ya Fally tomonaki sécurité te eza te azwi kaka bapolicier atie bango ebele fort nazoconseiller Watanata zwela biso sécurité fa bese policier namura batelaka mpona basécurité peuple parce que tokoya tokolemba te tokoya pena ebele fort tiangu wapi maluku tokoya mpona Watanata tobina mutwashi mukwantombolo Watanata oza nsima na yo tokolemba te tokotondisa ngo pena stade ekotonda aza na Afrique du Sud akokita Kinshasa le 17 décembre est ce que kozala na aéroport amboka ekoyamba ye tokozala biso tokozala le 17 po toyamba Watanata tokozala bien na bapolo po tosali toyamba mokonzi Wata tokolemba te oza nsima na yo toujours Wata leader. En tout cas, merci beaucoup mon cher. Merci leader. Vous avez toujours continué la même idée, vous allez continuer sur le terrain pour récolter des informations pour Nabino, pour récolter Sabino, avis na préoccupation Nabino donc nayebi que mon vieux Igo Malembi Neymar na Paris azali kolana donc toujours toujours continuer micro baladeur na biso toujours sur une décomore pour te poser quelques questions concernant mon cher. Bonjour. Bonjour. Comment on a dit? Je dis. Pardon? Je dis merci de nous avoir pour répondre à la question. Par rapport au concert héritier Watanabe, il y a le 25 décembre, on va apercevoir la communication de Nini parce que
la communication et artiste est un peu faible par rapport à la précédence concert les gars qui est-ce que la communication artiste a ça équipe a fait comment pas bon normalement pas un comité mais quand même le cas déjà été arbitre le 25 tout ça est-ce que tu espères que tu crois que Héritier Watanabe est capable de retourner ça vraiment stade Wana? Pour moi à côté de ça il faut retourner ça à côté de ça c'est tout dit hein on dit tout mon qui mais là pour ça à tout ça ceux qui ont la chance moko ya kopesa yi conseil moko ya kopesa na équipe organisationnelle na yekolo bani et pas ça organisation bon bien pour organisation bon moins faible et puis quand tu net ya falini ba ko ya falini ba ko quand depuis quand non c'est ça qui dit mais non c'est ça que tout embêté donc tout ça pas ça communication moi bien pour tout exactement confirmer tout ça et tout. En tout cas merci mais ba tout chose bazali ko lobake artiste a un pouvoir de soutien à bana ya wenge pesa wana pona ko pesa e force est-ce que na apport ya wenge ande bana wenge ba koti makama onde tozo kila nde tozo monela est-ce que ko accélérer moi un plus na spectacle na ba ti moi un plus bon ko wenge bon va dire ben c'est normal on va ça un plus bon on va ça. Ouais, merci mon frère. Merci. Chance à mon route. Est-ce que vous allez obligé de faire ça? Vous allez entrer jeune logo la biso donc faut tout passer à force. En tout cas, vous allez la bino wana bani. Doit toujours continuer balade na biso, vous poser toujours la question au public donc vous continuer que ça na biso à la suite. Vous avez déjà wana tous en ndeko na biso mon frère bonjour. Bonjour Yawa. Comment on a ni? Comment on a baba we to max hein? Baba we to max. Tous en Makamou ya concert Héritier Watanabe ils se préparer déjà très bientôt là le 25 décembre wana donc ba avis na les amis ya eloko to banda ko zela biso de ba wenge mani to sepeli makasi ndenge wata azobeta le 25 toza bela na esengo makasi to ko sala plein ngamoko na mobilisation ezali na koteka ba polo na senga ide na comité ya wata na kotiaki déjà demande na ya kofinancer mbongo na wana za polo na za ba chapeau na koteka place de l'artiste ponga za artiste confirmé na za wenge mani donc yo bena oza bena muta spiritas ya wata benza na za wenge mani bisa biso ba polo wenge biso bamonaki wenge betaki ezalaki plein ya makasi fali bupaye a retourner stade Héritier Watanabe est-ce que leka deux concerts wana betamaki avant ndenge za boye wata azolongola na eloko fali azolongola ngo omoni mbata wana abeti bo akobeta ngo akolongola ngo wata po de la style na it barada premier 3 mois yango azalaka premier mutu akolongola azate soki wata alongoli fali saka alongoli wenge mpe basi baperne bazalaki mpo fali na ndenge ya plein agumbaki wenge siko oza pena sire pena ke wata kolongola baconcert wana par rapport à spectacle par rapport ya plein balobi ntango yo omonaki martyr wana atombisaki abetaki siko wata azobeta epuis azosala nde plein tokomona mpe abeti asali lisu plein akozongisa biso na image ya wenge wata nde akozongisa biso po tobanda kozela mutu moko boye alongola biso image wana siko mutu tozela na minute héritier na biso ye wana tala lukombo héritier seke kolo makambo ya wenge eza héritier mutu abeta musique na sa mutu abeta musique tosepela nango ye wana po fali aza na ye musicien mais koyemba ya wata na fali ya différent po mutu akomisanga na sentiment ya wenge eza wata donc tomonaki baconcert mpe betaki tomonaki niveau la police na biso basalaki mwa tomona bakote bavideo circulaki après concert ya notamment ya fali tomonaki bapolicier ndenge bamekaki toyebi so tokobenga yango sabotage kobebisa concert wana concert par babiloko banda kosala kokanga bato batelefone kosenga bato bambongo mpona concert ya Héritier Watanabe yo ozosouhaite eleka ndenge ni côté sécurité tozosenga kaka bakonzi ya mboka batiaka sécurité ya marche tozosenga na bakonzi ya mboka bapolo sécurité eza bakonzi akozwaka makambo nyonso eleko wana esalameki na concert ya fali mais tout oyo na wata bakobongisa makambo ekozala nango bien. En tout cas merci mon cher pour notre temps. Merci. Nous avons toujours continué, nous avons la victoire, la victoire place à Makambu donc nous avons toujours. Comme une souka ya Nico Balale na bino, c'était un énorme plaisir d'être devant vous, on a présenté bino émission à l'élo moni
bafan bamoureux ya bonne musique, bafanatique ya héritier, bafanatique bato balingaka pena bonne musique ndenge baréagir nde bainteragir na baquestion na biso ndenge tosololi na bango boyoki bacoccupation na bango boyoki bapere na babisi na bango boyoki mpena oyo bazalaki nango ya koloba communication soki toyebance na équipe organisationnelle ya unité Watanabe nayebi ke bokotenir vraiment baréaction oyo ya bafani na bino en compte po boyoka kobongisa vraiment spectacle wana ezala mpena bine ya desinon ezala mpena donc spectacle moko haute en couleur bafanatique mpena base retrouve esala mpena kitoko biloko bikinshasa mboka ya musique donc ekosala bien soki concert wana eleki bien tokomi na suka na kosenga bino bokote toujours kosoutenir chaîne na bino bokote kosoutenir émission na bino botindela biso bapréoccupation na bino bacommentaire na bino ndenge nini kofaire fonctionner émission na bino tala posa pena ya basoutien na bino boaimer bopartager bosabonner massivement la chaîne na bino sur Onus Télévision. C'était le vote de Terence Masokama nayaki wana mpona kocommuniquer na bino élément oyo nayebi ke bokoya bango vraiment à cœur ouvert. Avant de finir nakobosana te kosaluer bato bazosoutenir nga vraiment Yves Mantwila mojimo mpasa na nga mpena dans conseil privé Christian Kimbota, Eric Mantwila mon frère yebi kaka eza famille apesi mbote na grâce yango movanduskino Dinik Chibango mon ami privé mon ami atango mpakajive apesi mbote na Merfou Mabiala donc Carlos Poul mon dirkab donc yebi na mtasini makambo na nga donc esika ezali bambote ebele napesi mbote na Yves Swana, Giovanni Mavanga, petit Nangai, Roli Mavanga, la famille Mavanga, donc la petite Mambote Bélé, na Paris, wana na moni petit Nanga, petit frère, il y a Palais Smith, Moukoko, na famille Moukoko Mobimba, Gilles Vassimba, l'infinitif, il y a Miss Denis, na petite famille Moukoko Mobimba, donc, tous en abîme, tous ensemble, Banderonga, Bazini, Nabiso, Banini, depuis Lumbela, Redi Baïlo, mon frère, donc, Nabi, Kabuzawana, Bouzalara, Wana, pour votre frère, les amis, c'est un peu, Nazalabino, Nabi,